Ndenga na 18 soso nanga boya ko tracasser boya ko tracasserie na basoso nanga parce que yino zo leka na yo parce que ba occupé souté et comme ta mtoto mon personnel mais mon ba yeba kangi nga te grand frère nanga Fachichi Lombo comme na voté aza mwana kin boko tigala ko kanga te po ozo ko kanga na no zamu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobiza te mingi ya kolobiza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a mentionné que TV moko bate belé. Et je sais bien que boza est belé devant un poste téléviseur na bino au besoin d'une édition na biso ya mokolo ya lelo. Oui, c'est bien moi votre humble servante. Prudence Ngimbi la petite osible à la taille acceptable autrement dit original et na sima caméra toza bongo na yemo ko mwana mboka Josué Mbungu babi mwana muke na bangenge na ye. Ah oui, c'est bien et Yabiso Podcast TV et Kiti Bongo na district ya Tchangu, précisément dans la commune d'Enjili. Bisiko wapi to moko solo la mukie ko yoka ba vie ya moko simana mosusu par rapport ya makambo ezo sala na ville ya Kinshasa lelo. Puisque lelo eza grève ba chauffeur ba grévé mais du coup tant ba motocycliste bazo leka na nzela bazo beta bango ba nzete kutu ba bomi 7 motocyclistes dans la commune de Ngaba, kuna na rond-point Ngaba bomi 7 motocyclistes et puis na Kapela ba bomi mibale et puis na yolo médical ko tumba ba moto en tout cas eza pasi pe mawa na makambo o ezo salama na ville ya Kinshasa. Yango Yabiso Podcast TV et tikala ki simate et kiti bongo en tout cas na district ya Tchangu précisément dans la commune d'Enjili pona koyoka ba vie ya moko simana mosusu. Yango na kota bongo te 5 na pesa ba mbote nanga et pa ya ba boss nanga tel que boss Yannick Malundama na Salio Bisiko Zali ainsi que boss Roni Malundama les boss live ya yo yangwana pourquoi pas à Mama Laura Chou et na boss nte ko pesa mbote nanga et pas ya mon papa chéri mon papa que j'aime beaucoup et le papa Richard Eboué na pesi ba mbote belé et torokota pour que to yoka avis ya moko simana mosusu. Merci beaucoup, à suivre. Bonjour. Papa comment on a Kombo nangai frère Lebo. Frère Lebo to moni na Sainte-Thérèse biso toza ya biso Podcast TV to yoko sola muke na likambo etali o ezo sala na ville ya Kinshasa lelo. Et ba motocycliste ko beta bango ko boma bango puisque lelo zaki grève. Ba chauffeur ne sto ba gréver. Maintenant ba motocycliste bazo bima bazo ke no ko sala pona ko aider ba na transport puisque ba chauffeur ne ba gréver mais ba ta compagnie ba gréver te ba commerçant ba gréver te alors moyen de transport comme sur le roi ta ba taxer zate ba préférer ba zo ba moto. Mais du coup bazo beta bango ko boma ba motocycliste je sais pas na makambo wana ne sezo salama ko tumba ba moto avina ko zani na makambo wana. Bon ngai pona nga avina nga eza ona kolo beza boye transport et d'arabiso peuple et que ba client na bango ba chauffeur eux on a aussi banana barré ti na musala mais tant bango bazo kuta na ba miskadi moko oyo sala bango bien te bako ko zo apena raison o bako ko aggraver pona ba luka solution bango moko pour so ba tika mambo na gouvernement alukela bango solution gouvernement a apesa bango solution te kutu gouvernement azo ba susu ba béton du collègue ba problème o ba chauffeur bazana yango en tout cas pena bazo sunga biso te tona mboka moko o to vivre na taux du jour. Taux du jour on a l'obéissance, taux du jour il va changer été. Taux du jour au peuple au à vivre na ngopo mbongo to gana na journée ezaka insuffisant et qu'on permettre de bisoter to lengo pendant 3 jours ou bien 2 jours. Et si la rana journée moko net journée à l'autogrévé et ça manque à gagner net pas na ngambu na bimité na tsaba bali kelem Yo pas chauffeur na chauffeur na za peuple tango mutu ke salité ngana tamba makote banda civil na sala na ville na technicien na ingénieur sala na ville na kolonga banda ki mbanseke te civil makolo comme aller retour jamais et simbate tona mboka o eza na mituka eza na transport pe tona gouvernement moko o baza capable ya ko tsa mituka en jeu po elongo na peuple na distance ke na musala mais o esa mi lelo pona nga ndeti nga esungite et pe sali manque à gagner na ngambu na koti et l'autre côté na mi perdant na nyonso en tout cas faute na repesa pena pas ba chauffeur était mais pas bon on va déclarer ba sali déclaration et puis carburant zo mata carburant lelo comme 3000 francs et ça qui na ba 2100 mais lelo carburant 3000 francs
alors toyebi te to suka wapi na bite nini ngo ko loba par rapport à makambo ezo sala mande bazo beta ba motocycliste ko boma bango nini ngo ko loba na gouvernement ainsi que na bato ba osaba acte wana bon pour nga loba ngo nga na ndako na kondana mimi mama te po mama avant lamba va pesa bana azwa mbongo pa ya papa muto za charge ya makambo no tza président ya biso ya mboka nde gouverneur santé zo mata nde biloko ta likolo yene mutaza na modi ya ko telemela biloko wana pe ya koloba nyon to sa nini ekita ndenge ba chauffeur ba greffer so pas bien greffer ba station oyo ya biso to boya te ba bika ba société ka so sans stay po bote sans cher oh ça cher akangami akita prison oh ça essence na de là au prix au chef de l'état à kota kriya ko ta prier akota prier mo te tona ministre économie zali so ba sa musala bien te ba te ba sa musala bien nyon so ans ko faut te zonga la pa chapeau parce pas mutu po mo fute bana na mutu yenda za mo konza za président yem tatara ba misana za ba gouverneur ba ministre économie ba na ba misana po yem da no mara bango eso ba longa bango akolongola bango to ba sa musala bete mboke ke na ba crise ma bezo ba kisama plus le lenge biso de côté là mokilo za ki boete to vivre bonheur à ma cité mais to parce que souffrance ya ma kasi koleka bonheur o to kana basango serré batana biso to kana basango serré batana biso bobutu boye ça ki boye mbisi boye bana kolia bien mais biso bana na botama kolia bien na monango te non nyoska mabe kuto c'est gravé et mati tito comme na ba journée aux da ville morte bima ville morte et no calendrier na gouvernement l'état ça no calendrier na et pas chef de l'état mais maman la muki maman be ville morte ils ont raté donc il faut passer la fort baluka ba changer ba tika chauffeur libre ba quitter la bango carburant pour et permettre bango ba appel ma coquille along la piscine ba arrêt et que dans tina ba destination pe gouverneur de la ville à de la ville province ça là mon transport retourne à biso ko uta zandu tinji comme 3000 il y a des fois 2500 2000 donc et puis comme mbongo na se so mbongo ezate o mata lokola muto mata avion to mata avion te avion dans mbongo na se pour so ma visa na passeport so ma visa te ni passeport mais transport 3000 zandu ti Sainte-Thérèse en tout cas biloko na so ezako ezo réduire force ya mokonzambo kapedo réduire force ya premier ministre ya gouverneur de la ville donc rôle na pena na habiter rôle na so daki jouer na terrain mais attends qui national mabeta asouté na souki na ngawana. Merci beaucoup papa. En tout cas on est qui plainte de doléances ya mwana mboka kande bozoyoka alobi ke ya za muta musala akenda musala mais outa jamais ki mbante ke akende ti na ville na makolo et ko simba te skone ti boye mituka ezate mituka zo sala te donc ba moto o bazo sunga batu na minute yango ka etikali me ko beta bango ko monte bango pasi en tout cas eza pasi pe mawa yango to singa na ba konza mboka na biso ba meka mukie ko la situation au ville Kinshasa ezo kende situation au ville Kinshasa e komi nango parce que boye tozo kende ti wapi babi nyonso e komi mabe donc eloko ya malamu eza lisusu te. Merci beaucoup wana to yoka pe ba vie ya batu mususu to so pe moi quelqu'un ndeko to yoka pe moi ba vie na bango par rapport à makambo ba osala bango. Bonjour Yaya. Yaya boy na caméra alobi alinga na caméra te. Ouais. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Manix. Papa Manix yoza motocycliste to. Na motocycliste moto na ngo. OK papa Manix moto na yango yo. Mais quand on hotel c'est sûrement mukie ba l'émission espère ya biso podcast TV ainsi que ba wazo la émission partout dans le monde ba yo kana par rapport à makambo ba osala biso bazo sala bino lelo parce que lelo za ki grave nde ba chauffeur ba loba ki ba grever mais bino bozo bima pona ko sunga bato quand même bato saka na ville ba uta njili ba ko kende ville te na makolo bo sunga même ba di ku ba ko beta bino bazo boma bino ko tumba moto mais kana momuki ko sala commentaire sur ça. Bon ba nde to za boye to boyite biso no to ba chauffeur ka ba chauffeur moto to ba chauffeur to tamola nzela et puis biso ba masa biso ba chauffeur photo zalaka ke ba ninga so ba greffer biso photo landa bango po nini ba ta transport ba déranger biso nyonso na ba roulage na ba ta transport ba déranger biso nyonso donc so ba ninga ba greffer fait biso pe to greffer nzela moko jour moko so obulite c'est le te mais elo na lobby kaka c'est ndele ki makasi po nini batamikanda ba roulage na ba biode na bango na ba tchana banzela nde bango nde bakanga biso makasi ko bula o ko akuto ko bula te OK ka boye bakangi nde biso batamikanda to alagi ba somisa biso document transport
tosombi ekomi so tosomba fiche tosomba baplaque bilo nyonso bayela biso tosombaka toboya te mais tokomo comprendre te bakomokanga biso ka bikangakanga osaleli oyo te bakangi yo donc ezaka pasi sikoyo na nyonso wana osali eloko te bakango mpe biso mpe toza batemo oculaire tozalaka mpe na mboka ngo tomona kotobola bapine epai osali eloko te bakangi yo bazobrutalize na moto bamisu bazokweya bazozoka basala mpe baaccident kaka mpo na biloko na sikoyo na nyonso wana par rapport nde baosala bino nini yango kooloba na bato bazosala makambo modele wana ou soit na gouvernement ya mboka na biso bon gouvernement mboka atala likambo oyo fatala eloko akotya na nzela mpo ndeti bango baja transport wana babato te akosa bapays misusu babiloko wana ezalaka te yalaka na bapays na biso ya tracasserie ya makasi yalaka na mboka na biso kongo nzoa biso nde toya bakongole ti moto aboyi koyiba aluki azwa eloko ake koluka mbongo asunga famille na bana na ye bino oyo ekomi na nzela kokangakanga asala eloko moko te infraction moko te okangi ye toyeba te mpo na nini leta na biso azwela biso solution aluka vya likambo ya solution mpo na likambo ya tracasserie oyo toza na posa nango te na mboka oyo. Ok, merci beaucoup Yaya. Et to l'équipe est au monde de comme Soupaza. Ah bonjour Yaya. Tu es déjà lobby déjà. Ah ok Yaya lobby. Lobby déjà. Ok, donc il est lobby. Oh. Ok, merci beaucoup. Et Yaya pa outiko loba. Asalika commentaire ndenge ndeko auto sala ke abiba longola bango po binomo bozo mona. En tout cas commentaire mingi rotie ça na ngote. Tozo ko netushu ko tambola pona ko koyoka pe moi. Bato mususu pe ba motocycliste mususu. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani papa? Mosengo. Papa Mosengo to monyo likola moto za motocycliste non? Mais comme que on sa moi commentaire par rapport ndé bazo sala bino lelo puisque ezama wana mboka na biso tant ba chef ba biba gréver bango ba vana ndako mais bino obondimi quand même bolongola bato ndeti na njilbe ko ba ntina ba ville wana ba kende musala car on a toujours bien à mboka mais ba komi ko tumba bino ma moto ba komi ko beta bino ko boma bino na bité nini ko lo ba sur ça ba mikanda pe ko pon se no passi et paille ko tobola bino ba pine et paille na bité commentaire ne ko ça sur ça Comment OK tangu biso to grevaka to tambola kawana to tambola to sali marche est-ce que bon ba sala ka marche ba sali marche ne bon sala ya bino ya ndenge na bino mais et faire partie na transport biso pe sala na ndenge na biso bon be basala na ndenge na bon basali ya bango biso to ko bula tant biso be tambola ya biso to ke tambola ya biso bon ba yaka te mo be babula linda ligue ko faire loba siko na nyonso na ndina ngo koloba nina koloba nina gouvernement mboka na biso nsika na bango soki nga gouverneur bien na kolobelo na koloba meza boye azwa bango baksela bango bien na tamo 4 jours après si bango na punition ya 4 jours te kamie mo na te et après soka sisi na bango alandi siko ba roulage pona ni bino bocha bango tracasser mbongo na be kota na poche l'état te bana makelemba ba 5000 ba 4000 ba cha par jour. Ok, merci beaucoup. En tout cas, commentaire en routier, exacté. Quand on bino mobozola n'a pas sa zone, la langue eza lingala ya facile. Merci beaucoup papa et toute nation est pas na yo. Moi commentaire m'ke sur ça. Commentaire on na ko baksana na o bande ko musu ba lobby avant ngai ezaboué. Donc na senga na ministre intérieur abeta vraiment c'était atelem na mambo ya tracasserie ya ba policier ujana. Yo za PCT bendeni o kanga muntu kape o bana ko senga ba document na ba mandi o elingi mtema na yo. Bango ba mandi o ba senga biso ba transporter ezate ba mandi o ezana na makomi ya l'été ba mandi o senga o za posa mtema na ti o koksa amandi o wana yango après aye ko libéro eloko na yo. Na ba ndende ko suya ba roulage ezala ozana mikaneza ozana na mikanate toujours faut pese motalika so ozo pese motalika juste Mbota likazu ndela kine. Kanyakati faut finir moi 2000 quelque chose. So ozo pesa yango te aulukulo infraction to za normalité oza normal faut ka akanga yo okangwana donc asenga amandi oza posa mtema donc vitesse biso ba ta moto. MD ba so moto ba sengo amanda 100000. So 100000 wana so c'est que ça va katanga kitasi na kifuta na banki akato so utenga koma kitasi mona o ça va na akato kitasi 150000 mais yo biki na futo amanda 100000 katanga kitasi na kifuta na déjà na le prof de paiement donc ya a rolinga bon ta senga amandi o lingte mana so bo pesa ngote moto ne vanda kuna ata 1 mois 2 mois donc ezolo bela et le côté kene buko funa msikato o mona l'état atsa ba prix ya ba mandi na ba bureau ne osuke nous savons que te natamboli sans dingue na futa amandi autant te na memi surcharge na futa amandi autant
o te na sali boy ndoso ay ba ke infraction on a sali amande yango eza autant ba fichier ba fiche na ba bureau nyonso na ba commune na ba arrêt ba c'est moi ba panneau ba infraction tout. OK, siko na nyonso wana nini ngo ko loba na gouvernement mboka na biso ainsi que na bato ba sa ba bloc modèle wana. Ah bato ba sala ba de la page na compte ya la police wana l'état a trouvé une solution à ça donc après ça on va sanctionner que pour quand on loge ça série après 2 jours on sera publicité na TV tout le monde général tata à kanga loge après quelques jours il y en a sous à na nzela pas ça va sanctionner aux amas appropriés. OK, merci beaucoup. Tout le monde peut papa de l'autre côté. To me comme qui peut ko avis na ye. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Melitine Tomo. OK papa Melitine mais kana nous sala moi commentaire moké par rapport à ndeba sala bino makambo ba monte pas sur ba monte bino lelo na ville à Kinshasa. Parce que ba chauffeur ba greffer na bango ba vena mona ndaku mais bino bondimi quand même bo aider population na transport pour que ba misala na ba ville par-ci par-là mais du coup ba komi ko tumba bino ba moto ba komi ko bebisa bino ba moto ko beta bino ko boma bino. Na biteni no ko lo ba bongo parce que tout le monde appelle le police à Bungi Rumba. Aza PCRT mais au mona azo kanga bino kapali bino mwa mukie. Na biteni no ngokolo. En tout cas maman ponanga eza passe pe mawa. À propos ya férié oyo ba chauffeur bazana raison. Biso si to bimi po poto bula yo ebika ba conjoncture musu to lia na taux du jour. Et ça pe na pesa bino. Bateke la biso mukanda oyo ya transport. Bateke la biso na ne oyo utiko de bateke la biso 20 000. Année oyo komi 25 000 na komi na njili. Tango somo pe ba 25 000. Après tant on y a posé on faut faire ça sur 2000 de comme il aura 27 000 tant que tu es au sommet oyo mais na katikati quand il y a année ba biso sur oyo oh sur 15 000 de vous sommes au 25 vous sommes au sous 15 de ce matin maman so ça mon organe désordre quand ba mu ba tere biso oyo après 2 mois on courra ya mois ba yesu na oyo 15 000 et comme il aura 35 000 sans côté botel magana reboye soda yé chipi faut bo kimara soda pour moi ça fait PCRT aza roulage te policier kaka muto lobela biso azalaka te yango to ko so moni soda kima donc to se bate biso peuple droit na biso kima na pe omona pe ko kweya accident o tuti mutu to kanga yo so tindika yo bukana boko ba ese mukando ba ko komi mibale bango ba yebi yango ba boye na quittance boye tuna mikande ko mibale alors neti ngapenda chweza te bata biso ba monito sabiso ko biso ka lokwa ba ofelin to éviter l'état a lobela biso nini siko na nio ce seulement o nini ngo ko loba na gouvernement mboka na biso ainsi que bateau ne se balon na biso partout dans le monde ou soit bateau ba sa bino ba tracasserie o nini ngo ko lancer pour na bango ngai pona nga na idée na nga ona ko lancer ça que batela biso ata mutu muso aza appel likolo ya ba soda to likolo aza éclaireur do lokwa lisu ya ba transport soki likambo toke pa na ye ba justifier pe bateau bazo akise biswana o bazo tia biso na insécurité pour ça bon na été so to lobani comme le roi Chide na bon le roi Moussa na mususu le roi kobi ke moto nde mutu ezaka na mbongo alizo kanga couple te atiki couple e kobi ka moto e kobi mutu akumba moto ko kange po na chauffeur ya moto to ke be pa to se pas solo entre nous est-ce que biki ba copé na mbongo ngetikali ka moto kasi yango na moto kobi ko teka même na wenze koleka nguba bazo bakisela ngo ba taxe mais moto eza kaka papa maman moto zo aider bato diminuer misu basala ba kuluna misu basala ba sportif na mboko osala sport bo esimba te faut taka makabu pour $100 000 si autant na moni pona senga te faut na kumba moto. Merci beaucoup et toi je peux dans ma commentaire bande comme par rapport à ma cam. Bonjour d'abord maman. Bon na remercier quand on a parole ndeko nanga lisusu abakisi abeti c'était na propos ya transport tracasserie les qui na ville de Kinshasa. En tout cas biso ba chauffeur to nyo kwama o somba mikanda document nyos complet mais ba ko tracasser do tina niveau mo boye do siko nyos on a biso no eza pour ani pour na bino ndimbo boza na mbongo ebele to nene bon to comprendre la raté bon c'est là propos na bango ba yebinde ba chauffeur nde baza na mbongo ebele po bango to du jour mais chef de l'état ou gouvernement a la biso solution na propos ya makambo so ba continuer boye en tout cas to zo grève ya ta semaine mobimba to salaté to ça d'accord on a grève wana. OK, merci beaucoup. Et bien mon commentaire que tu as reçu exacté, bien mon boyo quand ba motocycliste ba pesa ba plainte na bango, ba doléance par rapport à makambo ezo salama. En tout cas, eza participer eza mawa mingi. Bonjour papa. Bonjour maman. Quand on moi commentaire moké par rapport à bande na ndeba uti ko déclarer. Nga tera commentaire na onde ko na lobby. Donc to kemba fa na kopo limbeza ya komata. Allez, ba to 500 francs. Il est 3000 francs. Eza qui combien pour le comme 3000? Limma na temps à Kabila to ba on a 1800.
mi oui c'est comme 2100 3000 francs totia limba bongo ale bata de transport na kati soda kanga su mutu kanga moto kolanda bambangu makambutu mukato so mikitansi so mukana transport comme 25 000 mati bisu fiche sur identification on va fiche na carte rose on la kisi bango la kisi loko mususu donc to lembi donc gouvernement so mboka to solution makambo yo likana mboka na biso qui me fait ko so neza pona ni po bino mboleki na mbongo mingi to ndenge ni na yebi so bamona moto mde simbi banque centrale Congo na yebi te biso to débrouiller to ko no yiba te to sala kuluna te to luka mbona so na pas normal bango komika so minga moto o na prince o boy faut que loka infraction on a kutu biso so lo foto sala te ata moto bima te eloko mo sala te bazata na mina makolo kasi oza pas pe ma te bongo beso ça te ba parce que fallait na biso ndenge zalaka. Merci beaucoup Kai nazolo ba yebisa nanu biso mutu nini akokanga moto aw toza na bureau de policier j'ai mis esika nyonso yo côté bokitsa moto roulage akokanga otunie okangelinga nini azana eloko yone okangelinga nini bakangi yo kaka seke yo esika nyonso yo côté lemel bakokanga kaka nikanda opesi plaque siko yo yebisa biso na banani pena baza o bakoki kokanga bino parce que tout le monde mutu musa na PCRT aya azokanga moto bato ba pine bazobua kabine nebite mutu oya ko tunye seko kanga nega bino tone uso tinga pena na kanga na bino ba sala bongo abe azuka makangu na ye apesi ka mwa carte ya nini mwa carte na mwa transport wana kanga matu esika nyonso pe mama tika makamto mona moko eza ina ngoka sokoloba papa to ba sa biloko to senga nde ministre de l'intérieur Peter Kasadi asala musala po yeto yebike asa soki mettre avocat mais il faut asala administration ezala bien po to comprendre te na que policier akomi kotambola na pince aka te policier eza musana to yebi PCR nde moto ko interpeller biso soko tamoli mabe bakokanga so tamoli na sens unique baza na raison soko telemi maïska mabe il faut pas essayer côté les mabe bino besu mabe na bino nde bolingi ko lia sens unique fort mo mwanda mbutaish ka bokoti na sens unique to kolia pona nini sens unique to kolia to kuti PCR azo sala mosala na yete PCR na nzela ayaka nde ko 500 francs na ba makelemba na bango police soki oya yepre appuyer ye kutunde ayebi kanga na ndenge moko elonga banité nde dans senga ba pesa yebisa nani biso mutu nini akokanga biso po biso to yebike PCR ne moso mutu akokanga biso mais policier bureau de transport balobi otosoma mukanda ya transport otosoma mukanda lelo ekomi ko bosoma fiche tosoma fiche lobi ba komisa eloko mosusu mais c'est vraiment ils ont pas si peu mawande boyoki doki ezo pesa bango moi ko craquer mutu parce que bango mutu azo mema mutu azo conduire mutu et sengi mutu ne pesa la poser pour que a conduire mutu malam maintenant déjà bo bébé c'est déjà moral est quoi akomi mape ndeko bo bake tuta ake bambiska des ebele donc ito mekape muke ko tsa bango kimia parce que baza bato ba mema ba via bato donc ils ont tracassé leka et après kitoko mingi te papa yebi na ba PCR ba bureau de police ka simple nani akokanga bino pourquoi pe na moni neti ngape na koya na ngape na kangio contact sango yo kuto tuni muke baza PCR police bureau de mbata jemi na tangeli yo kombe 5 maintenant nani oyo aza responsable ya kokanga biso nani aza responsable ya kokanga biso te parce que bango nyonso bakanga biso na bosani kutu na baja transport ça fait 6 bango nyonso bazokanga biso tozoyeba te suka wapi soki police aya kangio PCR aya kangio bureau de aya kangio jemi aya kangio otika na combien pour que vivre nango yo na famille na mususu azokanga wana azomona ozana mutu peut-être malade peut-être yo nde oza boye matina moto azose renseigner te non mutu azana sima akokweya bukani ide ye wana etali ete il suffit batu bakufa ye azwaka moto parce que ebike nozo akena moto mwana moto osani aya futaka mbongo bino so tozoyeba te na liloba nini nango relancer na gouvernement o soit na bato bazosala bino batracasserie wana liloba moko na lancer na gouvernement azwa makambo en charge atala ngo aluka responsable moko oyo aosintéresser na makambo oyo tozala peke no tomoni roulage boye non roulage akangaka naza sens unique to na pesa ekinionta to na pesa efa na mi se ranger omoni mutu ya transport boye oyebi ke no mutu ya transport non na ba document na nga nyonso pas de problème
omoni policier boyebi ke no policier aza mpona kogarde biso na babien na biso enoke aya otrakasenga oleki maintenant bango nyonso bakanga l'état congolais azwa makambo en charge alandela biso yango vraiment malamu eozala bien parce que oyo eza mosala na biso oyo soka mosusu tozwa yango mosala ezotangisa bapetit frère bapetite sœur baleki bana donc babikaka kaka na mosala oyo l'état congolais alukela bajeune mo mosala teke no ndenge osisa classe to osalaka te okeboye pa l'état congolais osalaka ozwaka mwa petit rere eza te yango befort na biso tomona kutu lelo bajeune bakomi bakuluna kosimba machete azoki epapa mais yo préféré osimba ngo te osala mosala mais ole balanda bato bakuluna wana bakanga kaka bino bosunga sous population alors je sais pas où irons-nous ti wapi kuluna wana mwana ya policier mwana ya général mwana ya intel bakokanga ye koma bayebi ye asalaka kuluna mosala yango wana inutile bakanga ye biso basango bato toluka mbongo na bakokanga mpe lelo lobi papa ki abimisi tomona bango totala bango na batele ayebi ke no ata nasali boye papa na nga aza siko biso balukela biso mpe molobeli na biso moko aza ke no adefandaka biso akangi biso baye boye mpe ke no te aza norde aza boye botika mawa mingi mboka eke mabe en tout cas gouvernement mboka na biso mekana kotalela biso situation o mboka ezokende puisque boye penza na yebi te tokesuka wapi merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Igo. Papa Igo tomonyo ozapeka motocycliste mais quand on reçoit un commentaire moké par rapport à makambo zo samela bino ana ville Kinshasa lelo nde bazo tumba bino ma moto ne carburé mati ne tracasserie za makasi bozo baté genre nini ya mutaro kanga bino parce que police a poussé pemeno kangio bureau da kangio PCR ya kangio na ebité bokende ti wapi en plus lelo babomi 7 motocyclistes na rond-point ngaba pour votre information et mi balé na kapela na yolo médical ba tumbi ba moto je sais pas si na commune na njile salamité. Merci maman pour la parole. Bon et le Congo yo comme ça biso po biso doza ba chauffeur motocycliste dozo aider peuple congolais makasi po na Kinshasa tout ça na ba prince te o ko sunga ba tuba bimaka bazonga na kimia par rapport à moto nde bato bazwa mwa l'aise qui abimaki pe zonga na kimia mais policier a comme si montant le quoi ennemi. Imagine toi dans un mikanda nyonso na carte rose dans une autorisation de transport na sombre quittance chaque jour mais son amoni policier fona soit donc mal à l'aise mo le quoi mutu mo bona bomi mutu donc agent nyonso akanga sukulu na te kanga su mutu kate komaka moto surtout yeba na kala so moni policier ozwi kimia na biloko no mais le so moni policier ozo mal à l'aise mo o imaginer te comme mal à l'aise on attend aux un client et ça est-ce que ça arrive pas déjà tom so qui tout à côté mon pas super ça la maka et ça ma agent yé pour brutaliser yo ndenge kimia on qui pour tout ti bato mususu en plus tant tout bato mususu on a ba policier be bazana ba ko intervenir yo na rien tant tout à outika ya kimi toi kangio problème na moto yo tout si wala ya kenaye et en plus et donc ça nga passer banger ya transport ba ça musala ya transport ba poto nous non mona ouais ça rapport ba tracasserie kaka ça ka ba tracasserie donc agent ya transport to yeba souté wapi agent wapi civil wapi kuluna moto nyonso oyaka boye naza agent moto nyonso oyaka boye naza donc moto oyo tosouffre makasi mama tosoma bamikanda tosoma mambo nyonso oyo esenga po tambola na nzela tosombi mais tozwa kimia oyo moto akozwa kimia te bamikanda na ye oyo asombi alors gouvernement azwa so solution soki azwa solution te biso moko tozwa solution na ndenge na biso ezalaki agent bimilo boye tobetani makofi tobomani tosali nini yo okenga mpe na keye. En tout cas, commentaire mingo je pense que bozo landa a vie à moko simana mususu ba motocycliste to zama ba motocycliste to zo meko solana bango en tout cas ba doléance na bango ça fait mal au cœur et je peux ça passe parce que baza bato ba même ba via bato baza bato ba sunga ba transport muto lo wanjili ba ke tina ville et c'est pratiquement impossible na makolo on souffrir mais bango baza on a quand même pour soutenir peuple pour ba sunga population mais to mona ko beta bango ko boma bango carburé paille tracasserie roulage à kangi PCR bureau ya kangi bato suri ya nini ba yeba kangi tous les sortes ya bato atanga pe na kokina ngape na kepe na kangi pe ba motocycliste na boto li pe na contact boy na kangi ye muto rwanga botela ba makambo oyo tango botela bango bo aider pe population tango botela te bo pe ba tracasserie bo sa ba tracasserie
même bango ba même ba vie na biso ba za malamu te ba ko to ko pour ça accident pour ani tracasserie eleki alors et ça passe pesa mawa donc gouvernement mboka na biso botale na biso pena likambo. Oh bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Olivier Nzaya. Papa Olivier Nzaya motocycliste toujours. Et mais quand on reçoit un commentaire mon papa makambo justement lelo pour na bino na ville à Kinshasa parce que tracasserie l'équipe makasi boye bazutenda na ko kanga bino mutu nyo satanga pende na bona ko yape na kangi na yo contact na kena yo. Donc comme bongo puis carburant et zaki 2100 le comme 3000 to yebite bo suka wapi mais quand on ko tel c'est balana mission. Bon merci maman malobo pesi ngai et loko oyo ba chauffeur basali bien alors qu'il y a pour venir que non la biso pe to boulate pour que ba konzale mboka na biso ba mona makambo yo pour que ba ko solution to je baté na ko kanga biso to je baté et comment mutu nyoso ba mikanda to so mo ba senga biso o leta sengi biso to so mayango mais ba kanga biso kaka pe ba mbo ba senga so ba kanso ba manda ngo zo lekebele ba 50 000 ba 100 000 ba miti faisalité alors to so mba kitas yo so mba mais kitas ngo ezalité wai pakino ba teli biso pona kitas to so mba belo ba leta senga biso to so la bango ngo mais bango ba tela biso ezalité alors que no ba tu ba le la minute so ba tu ba le ba ke misa malamu te soki transport au matin à cause que non le tenenge a même la biso soki le teme so malamu transport za lancé kabira za likolo alors bakangi na meke no passe no ken sorte victoire que victoire ba kanga ngai comment tu enseignes un client 1000 francs l'ancien client 1000 francs te pour enseigner 3000 francs pour la bike si on a combat kanga mtu alenga 50 000 balenga 40 000 comment si on comme mamutu na 1000 francs 1500 à cause de quand ba qui ne risque rien à rien donc on diminue le risque wana na ndimi risque wana na mbongo ebele parce que pour la ki ba kanga ngai yo meke no ba to mata na moto ba lela no moto transport za cher à cause ya ko kanga leki ba kanga biso to lembi l'état ko solution to lembi penda ko kanga za to lembi. Oui papa si connais Tiboye dans le événement où tout ça ah kaka sikoyo siko batu wana bazo prendre tracasserie o bazo kangara bino batu bakolanda bango yo la salle makamba boye parce que caméra zué malam nenga yo yiba batu bakuluna na biteni nango kolo. Ah maman wana bato ba mise charge na makambo wana biso ba misusu pe to sala musala oyo na raisonnement na biso ah toko landa te no lokwa bango basala bongo biso bino so toko musala bongo non na bite se bana posa bino pe ko maka lokola bango abendi akimi na yebite l'état congolais tala makambo bango c'est que lokola tracasserie zo lekana toko bando tika ba moto na biso na bandaku ale na pokwa to bando sala ba o bande ko musu basala ko tracasserie le mawa ya mekano ko pesa mo commentaire mukena likambo to sala ma awa bino ba sa bino tracasserie ole ba sa tracasserie na bato ba yiba bato bilo ba okende maintenant tu boye téléphone to leka awa kaka siko demain misno moni chauffeur moto alors yiba stay pas chef pourquoi pour la ligne moi maza termine arrêt transport exacté na luki makambo ministre transport azobi misa chaque fois année ba baisse azobi osangate biso moto to combien 2 mikana to somba mikana ya 27 000 na 15 000 solo tali même mikanda ya 27 000 makama komaka yango ki ya 17 000 beaucoup mais kimbateke ba ministre transport bazobi misa chaque mois mikanda bango kaka tu bate gouvernement ngo et comme le copie muta continue azumba tina poche kenaye da beaucoup mais à côté copie na bete pe pour ça atonda yo moni mekambaleka na bare ta jeune fille arrêter le go bende sac à quoi la presse pour la ligne transport exacté. En tout cas, ça passe peu mawa. Commentaire c'est parce que Billy est là ici. Voilà. Moi, moi, je suis là. Pourquoi? Parce que transport exacté. Tracasserie les qui trop. Parce que soutenir dans WhatsApp dans droit au Kangabango. Moutounio c'est quoi au Kangabango. N'a pas bureau de quoi au Kangabango. Si côté Magambabo. Tozoya bate. Policier Kangamoto. Bureau Kangamoto. Mais tozoya bate. Colonel Kangamoto. Colonel. Surtout district à Tchangou, et qui s'y ressemble. District wana, bakota 5 heures.
seke batambola 207 kokanga bamoto ekotaka 4 district oyo tiango toyeba te kolonel kobakanga bamoto na major tozoyeba te so musanga okele wapi biso to moto tosiliki te mais ntango tosilika babenga so bakule mais toluka mbongo osazolaka yango wana eza pasi eza mawa oui papa bosala mwa commentaire moke nsima kambo ezosala nde tozobula lezi te district ezonyokola biso bamajor oyo batie na mbata ya quartier 1 chaque pokwa na kimbuta bazokanga biso bapeser atie batika boulevard bakota nzela kati bakangaka bamoto sa infraction ozala na mokanda bakanga yo ozala nango te bakanga siko ogiste eza nini bandeko na biso mo bamontar oyo babebisa mosala na biso bazoyiba to otumba bango seke tokoma mpe na opération tumba babiro de mpo ekoma biro de akobima ayakangi moto akati yo contact ale bapolisier babimi o infraction ya nini tolemi makambo tosala na kati ya Congo toza bakongolais botika kofaire souffrir biso mboka na biso ezo évolue te yango mo biso bajeune ezotinda bajeune bama bakuluna babandi kosala aloko événement tosalama awa bazwi bakati mutu babendi mutu sek je sais pas seke yango ekei to batiki ekete a cause ya nini insécurité eza na mboka policier ye moko nanu azo muyibi colonel muyibi capitaine major ogiste mama tosala mboka siko na nyonso wana nini yango koloba na ona koloba président de la République son excellence s'il te plaît toza ba congolais biso ba montar ozomona oyo toza ba diplômé mais misala eza te so topona kopi oyo eza te toboya koyiba toboya kosimba machete botika biso tosala mosala na biso nyonso bozosenga biso tozosomba toza na 2000 ndenge baseso mais tracasserie ezosila te na bajean na bango bazotia na banzela oyo bazokoze baaccident mwana koleka moto moto azoleka na mimi mwana classe babendi moto problème bango mutu bakosupporte charge na ye atuka so boprendre solution te au bureau de policier tozonga siko na guerre civile biso population na basoda merci mama. Ok, donc commentaire à côté, eza nango te makambo nyonso bazolo bezana lingala facile. Donc je crois que nous vous comprendre bien ndenge yango ezolekela. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman comment nani? Comment nanga maman Lydia. Maman Lydia to monyo na bandunda na yo. Je sais pas ne transfert ezate. Parce que to somba ngo tous mango wapi et puis komi ana moyen nini. Na nanga kaka makolo na utiti nji brasserie na komi ya makolo mama transport eza nango te na mito na ke liberté na ete na kendenge nini elo na zali na ka bosenga koloba yango wana na uti nji brasserie tina komi ya makolo na ke petit liberté kaka makolo na za na choix te po ani na za posa na teka boye tozo souffrir penza makasi to souffrir siko nini ngo koloba na gouvernement ainsi que batuné so balona biso partout dans le monde. Bon, basunga biso pona likambo esila po soki basali boye te pasi ba monta bazo silika ba chauffeur bazo silika do ba luka solution pona bango po biso pe to zala malamu elo na zaka bosenga yango wana. OK, merci beaucoup maman. Et toi je peux intervention ya papa Kotomona. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa Moutros. Papa Moutros to moni yo pe kana bité motocycliste to ndeni? T'es chauffeur. Chauffeur ya taxi. OK papa, mais quand ko le ba muké parce que tu as que le journal le journée na bino ya grève. Mais les gens battu oyo babimi le ba motocycliste bazoko tumba ba moto ko beta bango ko bomba bango ba nzete alors na ebité ni nango ko loba par rapport à tracasserie na bino o bazo sabili parce que boye bisute unité nini ya police ko yokanga bino roulage azo yokanga bureau de azo yokanga ainsi que tout le monde atanga na ko bina na pe kangi au clé de contact alors je sais pas commentaire ni ko tia bon pour na kotumba ko bebisa biloko bato tokoki kosepela nango te mpo eza caractère ya mabe mais lokola biso na bango nyonso tosalaka transport barespecte nde consigne te mpo tozosouffrir tolamukaka ba 3 heures kobima mpona koluka mbongo policier aza mpona kobatela population na babie na ye mais tout le monde a population ça pour battre la population policier ça pour battre la population mais tout le monde kaka yo wana policier wana aye atoboli opina mutuka aye akangio okola tse mikano oza en ordre malika lela yo nabite ni nango kolo ba sur ça oya wana au moins arrête moi que population do souffrir transport ezate biso veut to revendre te boepo
tolala nzala na bandako na biso mpona boye tolembi sécurité eza trop na biso bato tozoluka mbongo na voie normal ke na yiba comprendre mama carburant no eza no cher malgré ça tozobunda na moke population azoniokoma na ndenge osala te baunité nyonso oyeba te na babiro de oyo bapekisa bakoma oloye bamituka kobima na banzela kotrakase korangwa reserver kobotola bambongo esike kendaka eyebani te biso oza na district ya Changwa bato ya mobimba district ezaka na balabala na colonel asalaka su mosala te kaka na presse ye un colonel un officier supérieur akodétruire mituka bato kopanza baparapluise kopanza banini oyo baretroviseur soda lokola ye toyebi te mosala eza pena normal neti nga naza soda te na ndenge batangisa bango toyebi te so eza normal tozosufri mpe tala boye soda nyonso akobima na nzela so opesi 500 to meminga so oyo azwi oyo azwi kopanza banini comme lokwa deuxième mosala na bango comme lokwa shida na bango so toyebi te totika tokende koyiba pese ya kutu azonga nsima polisi akoma na nzela unité nyonso na babiro de toyebi te tosani toyiba to nini taso population ezotambola makolo eza esengo l'état azwi la biso solution ozala norde te bakotrakase yo kaka apa kolanda bato na bakamio baluwaka bajip bazala na sute mpona kolanda bakuluna mpona kolanda bato baosala mabe ekoma nde bachauffeur soda aza mpona kobata ya population miso na baokomaka na bachauffeur kaka koya kotrakase so tokofifre ndenge na mboka ngo parce na nyonso tu wana nini yango kooloba mpa bato oyo bazosala bino batrakasserie ainsi ke na gouvernement mboka na biso numéro 1 eza ministre intérieur alobaki ndenge azokota mosala ezobanda tozokende moins 2 mois toomona réaction te bato akosanctionne bato ya liboso eza la police bango nde bazoranda bango service te image ya mboka ekende mabe baya ebele baoyiba baoboma eza grâce à la police nde singa naza chauffeur kotrakasenga toboli bapine mosala ekufi soki na osali lo biso na yibi simba lichette to okende osali toti omona événement oyo toleka kaka sikoyo jeune fille moko atemi na rai de bis na saki na ye me mwana mobali moko avanda ye na nsima moto azwi abendi esaki wana donc reste maseke ona ekete me mwana mwasi wana bambani na prince nayebi te eloko ni okosa c'est ça bana mposa bino mpe bokóma na biloko wana to ndeni gouvernement na bamboka nyonso totambolaka na monde gouvernement eyedaka population biso malgré makoki eza te tozopuye quand même gouvernement biso tokende liboso mais na balolenge oyo ekoki kopermettre motu nyonso atambola azala tranquille na mboka na ye toza na baéducation toza na bandako motu nyonso aza moyibi te mais na bamako oyo leta asalaka biso neti okosala mpe ke biso na mabe okoki koyiba neti okobima be 4 pine nyonso motuko toboli mponga po motuko atyanga wapi soda oyo aza pena bien éduqué bazwa biso solution district atyango esala rien ekanga kuluna te ekanga moyibi te ekanga kaka chauffeur reserveur moto ya moto mosala na bango nini bata transport toyeba te dernièrement moto ya transport eza mpona kocontrôle bakomi koboma moto ya transport aza na droit kobeta chauffeur l'état azwila biso solution basisa na makambo eza soni na mokonzi ya mboka bazofingisa ye comprendre merci beaucoup papa se mosusu baza batraître fo batisa bango mopanzi mpo mosuke mboka ekende malamu merci beaucoup papa moi commentaire moke mpona makambo nga chauffeur moto eloko esa biso na mpasi tosomba kitase tokoki bamekanisa mituka tokokopa te tosusa tokomona boulevard donc mosala na bango eza wapi na moto akokanga yo aza na choisible te ayeka kotoli yo beko atopresente azoyoka yo te so présente menace aoka tolembi toyeba te sosala mpina kati ya mboka oyo batobolaki pine kamina kuti elali na nzela yango tokenda kosa pine mosi mpo todépane tozongisa palin toyeba te toza wapi na mboka oyo balukela to solution malamu mikanda nyonso yali osko biso kote na biso ya moto toza na kimia te bosombisi biso plaque yango wana na nsima te autorisation de transport yango liboso awa yokotala autorisation de transport yango oyo te autorisation yokozela oyo 25 000 après oyo boye kobimisela biso nini mokanda oyo 15 000 oyo 15 000 nyonso kaka ya moto oyo wana plaki te sikoyo tosala mosala ngo na kimia te mpo na nini oyo kitansi te chaque jour gentiningo obila tozokoetela ye eloko na ye na banki
ezokota yango siko tosala mosala na kimia te mpo ani policien roulage antidrogue bureau de nyonso okangaka moto ezekisaka combien esalaka combien yo okangi ngai osenganga 100 000 na 8 heures okangi ngai na 8 heures osenganga 100 000 yango nazwi yango wapi oyo osenganga 100 000 moto ezekisaka 20 000 yo osenganga 100 000 yango nazwi yango wapi mama bakiba ezo solution toza wapi na mboka oyo baya ebele banosala mabe batiki mabe mokope okamba moto mokangela serveur kokula soki boye toyokana te sa ekoma ya mabe ekeleka alongwe botesi bakanga mbila ayekonyokola biso tozasalaka susu bien te 207 azoluwe 207 na Saint-Thérèse samedi bakangi 3 fois aki bakangi bayesusu bakangi tosali nini tolembi trakasere leki makasi toyeba te tobula wapi butyana balongwe mal à l'aise na njili alongwe sikoyo ye onyokola biso siko na nyonso wana nini yango bokoloba na gouvernement solution baluka solution mpo na mikanda oyo bango baotiela biso tozosomba yango nyonso baluka solution mokonza mboka esika ozali papa kolinga te babeta lisolo lisusu ndenge oyo elekaka wana o entourage na yo entourage moto ebomaki eza entourage te papa esika yo mposo azala mayele na bato ozosala na bango towana mposa kimia na mboka musala toluka mbongo biso tobimi na nzela mpo toluka mbongo batika biso kimia tobula toluka mbongo na ndenge moko ya bien tolingi trakaseri te lolenge toboyi omoni makambo oyo mama. Bonjour d'abord. Bonjour. Papa peka motocycliste. Oui, nazali moko pe ba motocycliste pe nazaka peuple congolais. Omoni problème oyo l'état na biso aza penza irresponsable. Biso toyebi na bamboka mususu l'état nde mutu a facilitaka peuple to pe population kozwa. Mais oya biso l'état koma koluka kozwa na kombo ya peuple. Toyebi te na nzela policier musala na ye nini bureau de musala na ye nini n'importe qui akoma kosala makambo ndenge ye alingi okobima boye policier akangi okobima boye FARDC akangi okobima na croix rouge ezalaka te irresponsabilité ya l'état na point nyonso bayebi kosécuriser peuple te bayebi kopesa peuple musala te donc baza wana kaka mpona kopesa peuple pasi tokovivre ndenge nini mboka ngo ya banani ezalaka te mama biso toza ba licencié toza awa to cycliste depuis 2014 je suis un licencié en droit kala moteur na bulango mais si obulango pendant tongo ti disait bakangi yo 40 000 50 na oyibango be na zongo ya toza ba licencié biso to ko moto ba voye ba licencié to awa je suis un licencié en droit maintenant kana minute so bulika osanga musala le roi musala eza nango te ozana choix te na peso ke simba licheti omoni ko soma quand même moto na yo okota ligne mais tracasserer le so daka bien il n'y a pas de sommet il n'y a que des sorties chat na ndako bien na zelti na zo musala quel temps je suis licencié talana donc eza mawa eza pas si peu mawa quand nous besoin de motocycliste bazo déclarer. Bonjour d'abord. Bonjour papa. Maman, soy to lobité vraiment c'est que to mi c'est bat all. Lelo mingi bayeba ke majorité ya bana moto bada yo. Ba lo so bani ko landela pari bato balo conduire moto na moyen de transport au monde il y a des responsables bazali. Papa bazali. Pourquoi parce que misa déjà pensaté comme il faut na mboka na biso. Déjà moyen de fermer ta biso to bibokola to bokola famille na biso. Mais l'état na biso le suna biso te. C'est le réseau empêcher biso to débrouiller te. Le peuple se met en chambre musu au sala makamusu o to bonga ko sala mami yangote. Or le bandam makambo etali circulation ya moto. Na kati ya autorisation de transport na biso na la boulard même na grand boulevard na boulard. Ba comment itinéraire ba tia tukini. Mais le so aussi moto continue ngo même Gombe. Galaxy au dépassé kaka. Pont wana. Et dans ba bureau de bazala wana au kangayo. Ba rotuna yo mukandate et loko moko te ba si moto ba ki mpanzi. Ba osenga yo 200 000 francs. Sorry 200 000. 200 000 francs je dis franchement. Ngana mo sana na nzame.
abondelaka nzambe bakanga déjà wana baosengo 200 000 francs soki mbonga moke bango bakozwa 80 000 francs nga bakanga na misu na nga bato baosala baretrait mpesa bakopesa mbongo entre Galaxy na pont ekaboli je pense que naloba moto so se référer alors ba moko mais bakomela biso na itinéraire tukini mais soki lelo na ebité soki makambo basalaka wana ke moto ekokota gombe te soki eza ordre oyo epesama pa ministre ya transport c'est que na kati ya mokanda ya transport et de l'autorité de transport il faut mentionner le Coran soit à sauf gombe alors avec les récits sur le yeba Gombete pourquoi Gombete ba commune nyonso kota non mais pourquoi Gombete vraiment la vraie raison te bien ngoti pourquoi ya kati ya document auto sombaka na mikanda na tout complet na kati ya document ezati peloko kamwa agent de transport aux ana difficulté no identifier alati comme un civil aux ana nzelo zo rouler na ba client net na bitabe awa na so de mouton na ngambo ya masina bakota tina kati ya presse penda akale yo nzela akangi yo watu na yo mukanda soko ki face à complexe na station oyo eza na entrée zigida wana bureau la police za wana kuna batu na keloko moko te na roulage na bagent de transport baza wana avec les responsables ils sont là bakanga moto mbala moko sabatu na yeloko batoki na yo muta moto na makambu nyoso ba osabino ni nango koloba na gouvernement mboka na biso gouvernement na biso veille président de la république a veillé parce que nyoso oyo ezo tsama na mutu na ye oh fati or bato travailler na bango ba département de travailler ensemble na ye na régime oyo ne ezo za buzoba ezo potaliko na ye chacun a sa responsabilité et sengeli a veiller pas ça la moussa ndenge sengeli to somba document to somba carte rose to somba quittance chaque jour to boula rapper sérieusement il faut ba l'indem somba makambo oyo là tu veux solution pour na biso to ça la moussa na kimia bonjour maman kombo nani comment on a pas Willy Maître Chang pas Willy Maître Chang et mais comme qui ressemble commentaire sur makambo bataka sérieux bon maman au moins t'es sérieux et c'est normal au moins il va chauffeur so ba série ta série et ça il peut biso pas ta moto peut landa be bango parce que ba biso ba kanga biso ba kanga bango mais o ya biso et ça ma belle assassin au moins mutu ba ta moto loko ngana za mo na mutu moko na ko sa musa moto te maintenant ça na moto pour ni passer liki mais au komona mutu atemi bona veste aya bengi yo lokola akomata client tanga akomata client a quelque part boye a porté le contact oh ndeza boye na kangi yo oni oh kotio yo attends ngui moi kotita muke boye bakangi yo moi est-ce que to bien ngo nini o matisi na no déplacer moi muke après baluki le escroquerie toni ndenge avanti akebo moi babimi ebele et comme avant batika yo oto kina biro moko boye avant batika yo et comme makama $200 $100 te zela te yo makama ba yo te et na ba se yoga ya na biboya omoni mama bana mususu bazo sango ko biso to boko na bana na biloko moto zo sa population ba bazala ba transport oyo et comme makamutu musika biso to zo sala yango kama ko pekisa makambo wana esi la takaserie au kanga batu na ba moto. OK, merci beaucoup. Moi commentaire. Mama bozo ngai mama na bia eloko oyo esali ya kebabo ba monanga eloko esali cause ya grève oyo ezake ministre ya transport babukumesa ba commune baza définitivité basi ba jana ba oyo baza non identifié batie ba wana nzela bango nde basa musala batekela biso banze toyoki babina croix rouge ko mukanga bino batekela biso mukanda transport so mukanda oyo eza annuel eza pona inane mais babimisi su mukanda mususu oyo etekama epa ya bato transport na nzela eza non identifié mukanda wana eza ya bango moko baotya moko na poche babukumesa oyo batie ministre ya transport baza futi baobebisa gouvernement ya chef de l'état basala musala ndenge esengeli te nini yango koloba na makambo nyonso oyo nga na koloba eza boye
bazwa bagent oyo baza identifie oyo baza matricule bango nde baotya bango bagent ya transport non plus ke balokotaka olobaki non plus ke balokotaka bato moko baindividu oyo baza non koni batya bango na nzela yango nde ezomema makambo oyo nde ezomema okomprendre mama so omona complication eza mpo bato ya moto so tosiyiki tobuli te mituka ebuli te bato bakotambola ndenge nini omotere basala mosala mabe. Merci beaucoup. Moi, commentaire beaucoup. Maman, en tout cas, tu as la commune en Chili, précisément à Saint-Thérèse, dans la station de Saint-Thérèse. Tu sais pas la présence Nabino, ndenge boye pour boye kapé souci à peuple. Parce que bazara musika baba souci na bisoté. Le kola boye ko souci na bisoto se peli. Maman, premier problème na biso zanini. To lingi to yeba qui est cette ministre là oyo assigné à baisse ya bato ya transport oyo si la kate. Beto ezaka illimité. Bazo karana tongo na 12 le premier le 30. Yo yeba la raté. Ya mi balé toto yeba. Mokonzi oyo ya bato transport à dispatcher ba transport, baza transport na nzela précisément na Saint-Thérèse. Est-ce que a identifier ba agent na ye baza bien formé parce que bato bazo kanga biso la plupart baza ba kuluna. Bazo kanga biso normalité. Bako tombolo ba bwa kiyo. Miso so fa abima na prince akanga moto, il faut melana nous diamba, il faut melana toko, si ma bimi na nzela. Alors yango to lobby boye, bino batu ya journaliste. Bato bolo sala musala ba panzi sango. Bo lobela biso, to saka limité et pas bata transporter na ba ujana, na ba policier, ba roulage finalement to tika ka basi na bana na ndako. To zo bima pona ko luka. Mais moi mukia to sala ngo to soma mukanda l'état, po to zo ta bina munzela l'état. Mais ezala na ndenge ya logique, ole ya ko tracasserie. Merci na souki wana. En tout cas, ça passe pesa mawa, koyoka ba motocycliste par rapport nde bazo déclarer na tracasserie et l'équipe makasi. Bazo basute unité de police nini, oyo koyoka ko kanga bango. Balobi ko na croix rouge, azo ko kanga bango, azo bango ka mbongo. Babi baza en ordre. Donc ba tala bango likamo parce que baza bango en ordre. Batikile bango temps, ba travailler ba aider population par rapport il y a souffrance, il y a transport. Merci beaucoup tout le monde papa moko na kati mutuka. To me rappelle koyoka ye nini ngo bimisala munoko na ye. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Junior Ndoma. Tout le monde papa Junior na kati mutuka mais comme si mutuka ouais ça personnel hein. Ouais, ça personnel. Oui, mais comme que on sait le commentaire par rapport à bande ko na yo, o ba kumba rappel parce que les lois journal bango ya grève. Mais tout le monde bande ko ba motocycliste hein. Bandimi quand même ko aider population à le Rwandjin à que ça na ville. Mais du coup tout le monde ba to ba pine ko tout le monde ba moto ko boma bango et puis bazo ba soutenir nano ko yo kanga bango. Ata croix rouge aso yo kanga bango, ata ngana ko kina na kepe na kangi pe clé de contact. Alors to yebite commenter ko ça sur ça. Bon maman, na mboka na biso komi pasi. Mais tozolinga mboka na biso to bongsango. Na yebite ba konzi bazo mona to ba mona te. Makambo ezo sala mais ça pona ofingisa président de la République. Mais yé moko est-ce que zo mona pour lobi ba watala ka yé mutaza la base ya mboka. Pour yé mutaza mukonza mboka. Lelo yo ngana transporter nga sala musa transport nga pena za chauffeur de bonga babula. Mais tant que to bulaka to boité tracasser za remeza le quoi oti. Yo yebisanga un policier aza na teni. Aye pena zu pina mutuka apandi na yango mutakoloba na epe likambu azate. To ebite so auditorat militaire o biso to yebaka ezala kaka to neni un colonel pine o ya spinter ba spinter o lelo bango bazo tracasser pine spinter za commerce $95. Siko yo yebisanga ko zo paraprise bozo ba mino pe ngondo. Na ebite ba konti grève oyo ba chauffeur ba sali pona nga. Eza mabe mais eza pona ozo peka solution. En tout cas ba konza mboka batala ba meka ozo solution na likambo. Pour le temps ils ont continué le bilan yo team comme tout au moins quoi je pas la mungi na tongo aye pas kangi na mutu mais ba konzi ba zwango na légèreté te ba zwango penza au cœur ba ba ozo solution na makambo to boité c'est le chauffeur a salimbeba fazo manona e siko yeba chauffeur azana volant a salimbeba yo zo pandi pine ya mutu kana est-ce que ça ba chauffeur musu to mona salimbeba te azana en ordre mais le roi comme da chida na bango ayeka kapo alie kambo ça passe maman so to lingi mboko yo faut to linga to bongsango to kolo bateka to toxe mabe so mabe ezali éduquer mutu asali mabe ndeti ngabo na sana ndaku kameke sa musana ko tinda chauffeur ta kende asaba dégâts mais tant que chauffeur asali dégâts éduquer chauffeur wana siko yo ko pandi par prise ya mutu par prise ya spinter c'est comme c'est $130 $150 yo pandi pine importé eza ba pine mususu osombiango lelo lobi bake ba pandi yango yebisanga siko perte on eza nani éduquer chauffeur asali mbeba
toboyi te mama mikanda c'est pas dit que mutu nyonso na Congo asomba mikanda te eza pise bato asomba mikanda mais ozana mikanda te ba traiter au némo c'est pas bien maman tozana posa nino ko loba sur ça na nyonso na nino ko ba na gouvernement bon gouvernement biso bango bazoma po bamonaka gouvernement azwa solution po ene mtazo kamba biso ye mtazo kamba biso tona minute oloba te soki bayoka ka bayoka po ba chauffeur basali dike biso nyonso gouvernement acha ba point nyonso ndenge ezalaka ayebisa bato ke akokanga camion yo ndenge ezalaka tebi bongo mais le policier osa musala okanga kulu na komana okanga car moso babenge kulu nezobunda kuna apréféra tika na ye po ebike so akangi mutuka azwa mbongo omoka tolingi mboka ngote biso nyonso tolingi mboka ngote ona kolobaka yango wana. Merci beaucoup papa. Oui tomoni to sona papa chauffeur kuna sprit azoleka andimi azela to sape moi to rapé moi doléance na ye ndenge azela. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa comment nani? Pour de best. Pour de best tout le monde na kata esprit comme si yo grevé na yote na grevé, au grevé tenenge nini. Tout le monde on s'intéresse et puis na habite on ba client to ba chauffeur à compagnie. Mais quand on hôtel c'est vraiment la il y a biso podcast ainsi que bato nyonso bato na biso partout dans le monde. Par rapport à tracasserie ouais comme il lelo. Carburant c'est qui 2100 lelo comme 3000. Et puis on commence en ordre. Baye bato bolo ba pine et puis bato bolo ba pine to ebite basa unité police nini. Atbabi ata croix rouge ya akoya na kangine yo. Atanga nde na sabona koya pe na kangi clé de contact. De comme na bongo makasi no kaka. Mais quand on ça moi défense syrien. Bon, il y a un problème ezani. Bon, eza ko finga te. Bien l'état na biso za irresponsable. Eza makambo eza en ordre te. Na faire de ça au kanga. Mais ozo les go sentir bon, wana ba on est nyonso tout bon, elo uta lobea te po nyonso to yoki ya bongo. Tala, ay revérifier car. Revérifier car. Mamingi. Mapanza. Donc eza mawana moni. Donc la logie et un service à roulage et zonga sima. Il y a un service moi et bien. Tu n'as moni car on a des vide bongo. Bango mbapanza kyam. Bango gaga eza mutu ke temi na parking na ba parking yo ezala rapete. Si tu ba panza ba kipe na bango te ba tiki ba. Par contre ba yesus ba tobe sou apine. Eza mutu kongo za ba. Si vite albeso ba panzi. Nyonso tout ba do panza dans le vide boye. Oh là là, où irons-nous? Basi. On va défendre na nyonso okiti ba yo kanga. Na ba de transport. Surtout pena bango sans identité menace na ba volant na ba chauffeur menace quand ba ila no menace wana yo o mi ba via bato o mi milimo bato est-ce que c'est peut arriver parce que OK pour tout type de sali mo accident mo parce que mutu de c'est baby ya ka sala maka o le kaliboso vérifier menace un pas choc qui nous sorte beba papa journaliste on va filmer liboso nous sorte tout bango nyonso tout bango alors ya ba neso na bango pas l'état awe la ko juger ba chauffeur te ke ba accident ba mbutu ba to transport eza ba jeune na bino service fixe oyo kanga biso eza te ba FARDC na ba to transport ba GMI soki ba GMI na ba mbata ezo ya ba na te na ba colonel parole mbisa ben le colonel o ba chela biso et colonel o chela biso so kanga mbila so kanga fufu et banarate ye musana eso moni kare telemi aina ngondo ba dans le vide on va ba azo cho na kasho mibe ko ezate na Congo maman message il faut l'exango que l'état la biso za irresponsable azo ba mama comme na notre Koni na ko lo bana nyonso wana bato ba sali batakasira modèle wana ainsi que na gouvernement mboka na biso ko lo bani message ne ko za ni ko lancer bien message o epanga ko lo banga bazwa makam na bango en charge service moko o ko lanela ba chauffeur ezala na nzela jamais eza ba ujana eza ba transport ela ba transport comme na niveau ozwa moi si na ayo mati ayo menacer nga obetie boy et on ta policier ay abritage na bas na bango ba comme na bana na ba menace na bana pas si fort pas si pena et l'état la biso a présenter na ba chauffeur na ba konda biso ba seko ya banini ben moko o pas biso to ebi ko sam sala wana e ko sala na ba ta roulage mais et dans roulage azonga sima et comme ba service mo particulier
Merci maman. Merci beaucoup papa. Ah maman. Tokende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te